Capage TV. Capage TV. Mwana kento kabaka kifumu kabenzenge sunyambize muntangwa kuteta tadokotolo unzimba nime yakalangwa kutebodiangwa kubampangilu nzimba nime. Merci mwana, merci mwana, merci mwana. Akrina yeza nini? Oh. Ah. Oh mais crédité. Merci mwana. En tout cas, non trop té. Bidi kuti eto pila makanda mbulanye Mosi kazole ntumi ngelengele nuni kawandi kisen salazama. Ah, mo krina hepe na même ndeti makintosh na iba krina ya. Kwa mtak yo ebi doa doyen kala. Génération oh non non tchep non écoute té. Bon bah écoute ezalaka nango vraiment. À part Bercy. La génération ya bango. Nani Batonda mapalata mayanzi na banzoto na bango baposana batalaka pashi alenda talaka mwana oyo alenda yoyo nani ma soit travailler pas watawana la Paul Gawata na be mbotebele jo komona te wa bwakaki ba nakala tozala kyobenga mama lelo yoko madadi dadi kokota na ba orchestre minene c'est bien bon mais kombo wana déjà kozala kimfumu jamais na kozala et pas mutua ça dit ça lokola ndenge ba votaka ba député donc provincial na national alors ngaba na Congo central ba votaki nga député national, c'est pour cela qu'on défendre bango vraiment à Capage TV. Donc boka ils a récolte de formation. Ouais. Beaucoup na nyonso ils a passe. Passe c'est-à-dire que avant ozwa 10 000 francs muto kabelote. Muto kabelo 10 000 francs. Deba bazanga ba boulevard ba senga. Muto kopeso 10 000 francs. Tika boy. Il faut kota zamba peno luka oye na marchandise oteki ndo 10 000 francs. Fumu tika boy. Oui, vrai chéri, faux chéri na mboka zalaka te po ana mbongo na ye. Tika boy. Mais oui, autant moi si muso asalita muso azana 2 sacs ya ban vert à Madeso. Bon, ah Madeso ça combien combien? Il y a combien? 3 000 francs, 2 000 hein. Ouais, 2 000. Alors, il faut des bandes verts, on est coupé, ça tombe sur 5 000 ça compte. Donc, il faut bien moi, ça n'a pas chéri. A Rosoyo, a Teki, a Pession Bongo, yom tu vrai chéri, mais à Tindio. Voilà. Brick, o ils ont assez. Na o ils ont les colo. Ou à Pessiminda Kumakas. Yes, rien. Il y a des colo. Ah, Joe, Brico, Lalo. Brico andako et Simba andako, ça a des colo to essayer. Donc, on a vraiment un article exercice. Donc, brick. Pour ndako za munene ensemble ba brick wana nyonso to o eza na se na o eza likolo wa pe simba ndako. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage gamme de beauté et Rude Beauté. C'est que la maille est dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona thème métissé neti ngai nasalila yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango komana kwa mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kobebisa monoko te rete ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te babiso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misisa donc 0 kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu rete atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pas comme mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola
Nous recommandé bino ba gamme ya Ritz Beauté pour zala vraiment déçu. En tout cas vous là Ritz Beauté a ba produit malamu pona promotion na bino o ezona pona ba kento surtout zo meta c'est botala arnama. Bon déjà ba kento ezate ba noir ezate ni sapna ya musona likolo na tingani kana Ritz Beauté. Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Lelo, Tina ya komitungisa eza lisusu te mpona kotinda biloko na RDC kouta mboka ya bapaya. Banda lelo, sala bacourse na yo pe mpona baninga na familove.com. Familove ezali site internet zando na Tchombo po ezopesa yo possibilité ya kosomba biloko ya qualité na talo moke. Tozali na plus de 50 000 produits ya qualité nyonso. Biloko sombi ekotindama na mbala moko epai ya baninga na yo en moins de 36 heures. Beta www.familove.com pe pona boutique na yo kobanda esika ozwani. La Familove, soki oponi biloko na yo, sale la carte crédit na yo soit par virement bancaire, soit na application Klarna topé support banking. Toza disponible na RDC, na Congo Brazzaville, na Gabon, na Cameroun, na Côte d'Ivoire et na Sénégal. Pour plus d'informations, contactez service client na biso na plus 49 15 25 99 48 834 to na page na biso Facebook Familove. Familove, nzela ya mokuse pona kosepelisa bandeko pe baninga. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Capage Télévision, aujourd'hui on va recevoir Kimfumu Simba. Voilà, on a invité sur le bien. Merci d'avoir on soit Rolanda Biso de l'eau, on a mingi. Vous s'abonnez massivement et puis merci à Papa Dior pour ma matériel et puis ma solo et belé. Et ça vraiment plaisir. Il y a trop qu'on a des partenaires où vraiment à ta aux athées, à tous les catés, barobaza wana
prêt à soutenir yo. En tout cas, merci. Nzambe ya salabino bolamo et surtout ba abonné na ba non abonné au bazara na Kapage télévision. Tous les artistes na biso à hôtel biso ba Congo. Oui, Congo voilà. central. Congo central et Congo central hein. Congo central. Mais ba Congo ezara kitoko hein. Ba ko ça pour Congo central point. Donc Congo central par rapport de makambo salomaki. Bonne santé. Ouais, santé en tout cas super à l'aise. On y ça va tout banda. Ouais. Bambo Tebele pas ya dans Congo central mobimba quoi. Royaume qui fumu musique. Ça déjà local ndenge ba votaka ba député donc provincial na national. Alors ngaba na Congo central ba votaki nga député national, c'est pour cela na yeko défendre bango vraiment awana Kapage TV. Vraiment. Voilà. Ok. Donc tu as la marti kuna hein? Ouais, très bien. Très bien coûte donc Matadi, Boma Mwanda, Banzangu connexion Chombo kitoko. Pepele. Donc mingi et pas japonais bilé le soldat Makasi wana vraiment porte-parole personnel ya Kifumu Ntimba, JR Maluka, Jerian Ntimba, Alphonse Nzuzi. Stanis Sengele, voilà, dans Bango, on a penandé, membre pena satellite vraiment solo. En tout cas, vraiment continuer de moi dans ma cambuto qui n'ont gardé Toyo Kanaki. Donc tout ça, la monde est bango ba lingelate. Mais tout ça, on a linge biso, tout lingelande Toyo Kanaki. C'est un peu ça. Ok. Inspiration ils ont wapi banda ko koyemba la kina vo kende kuna mutation to yo mo ba te baleke bela wa. Na ke na ngata na mwa kwa mwa boto e belete kuna bima vrai ko bele ba kima abanda makoma kende o se retrouver na Kisangani abanda akoma na Lubumbashi ba mise bele pe bazara aba koma na ba Tanzanie je zara na mboso zo ko kaka te o locho na mai o kimi no ni banda. Bon mingi vraiment biso ko kende Congo central les alaki maman la ngaza mu Congo. OK. Donc village natal na biso vraiment zakuna. Alors esengaka ke non mère fois kende atonga village na bango banda ko foizala. Alors c'est rona pe biso tozala na no ba Dimitri Ballon d'Or esengaka photo landa Mercedes ti na villageoise. Donc esengaka photo zala wana bon esengaka tozala wana c'est pour cela tolanda mère. OK. Musique et outil wa makila. Bon musique sikoyo et outil nga na botami na ngalema na koli na barumbu na vraiment suko vimba na ngiringiri. OK. Donc na barumbu na veni Songololo au Kanfaza Bolobo Songololo. Na ngiringiri sikoyo na Movenda sayo 24. OK, c'est que vous faire gola. Ndanga ngiringoto vraiment. OK. Donc ba mbote pe sikazali faire gola Jésus de Nias. En tout cas na musala malamu ba sala o bisope tozoya rotia makolo kaka ba empreinte na bango nde to Hollanda. Donc musique pene bandara pena déjà pour biso to ba série wana ba to kintwadi o zasiko kimbangiste. OK. Donc na yembi na GTK na yembi na dirija na yo yemba na église à Neyo na yembi na ba groupe de réveil ba l'été ya ba église belé quoi. Bon point ni optique Nzambe kas. Bon côté Nzambe c'est trop dire mais sikoyo vision na nga vraiment ezalaka. Vision na nga pele ezalaka pena donc il faut ka ndengo wana talaka ka yango esengaki po soki kana longoli ba kombo bato na banzembo na nga na tie kombo Nzambe na kati. Comme une amie magique. Voilà ce qu'on veut que bateau passe la bombe va dire bara bomba nzembo ka ya moki. Biso nyoso la moki to kota na studio to yemba liboso micro fantôme biso nyoso to. Bundaka yango guitare ka mélodie pe ka yango malobane. De ba changer ba te ya Yesu na kati. O koma banzembo yo moko to ba parolier baza. Bon pour le moment na nous na ça l'effort nga moko na komana nzembo ezala ya mabe ezala ya malamu donc il faut nga moko na nous na se sentir vraiment que nazar artiste. OK. Donc si on a le but que non on a besoin nous parolier donc on dirait moi na que classe ba saler les devoirs. Moni tant au pays ba ndo saler ba devoir c'est que partout au Kende on sait nga ba ndo saler donc ese nga na nga moko na nous na banda na nous après ça ta musune ba parolier ba kokioya mais idée pe ya parolier na robo ya te mais nga moko na nous faut na banda na bongo. Na osali déjà Martin Singer osali obligé d'ailleurs la chante eza bala liboso orchestre ça effectif à combien déjà pour là. Donc orchestre tout ça moins belé tout ça moins belé malgré ba msusu ba
Bon, 50 eleki na ngomo belé to rosa ba 30. Ba danseuse pe baza po bino bozanga ba honte. Ba danseuse vraiment bazate. Kwani? Donc ba danseuse bazate pour na boya ki moi distraction na ba na mai mususu ndenge jaba zalaki wana komaki boye komaki benda simba ya wana etse ba bazalaka batika ngano biso to sa musala après baza rappelle ba mpema na makasi ko gérer ba danseuse faut zaka mutema papa pena mutema oui oya boyo batonga kinga pa kinga so batona ba solo la boyo voilà c'est banda ko ba makamuka ba fi basala la banda yango kaka yango kaka presse tout boya tani ngana be moi c'est silike ngana so seke yango wana so bengi moko wana ya benga ka moko wana ndenge nini ta musuyo benga ka yepo ya zaka mwa show yaka rapide kotinda likambo ya saliango soit ko pese pas de danse moko boya kanyango alors bango sikoso bengi wana o ekomi boyo komi ana ko yasute ana mona yite bovanda nanu so makambo ya avancer to benga bino de ba presse va mona na mu danse passe donc en tout cas na ba leader nyo surtout amboka en tout cas vraiment coup de chapeau na ba vanda na ba nenge pona ko gérer bato mama kapache za facile bo ba papa chéri bazanga na mona mso 12 ezaka facilité donc faut zaka na motema musu ba kondisa batika na de voilà musu kande wenga kala moko kaka voilà ndeti ngai na profiter pe ko pesa mbote na ba mission nyo surtout ba longwaki wana ba mbote na bino yo pe ba chokao makasi. Donc moi voyage chaque tina moko libanda na Congo central. Tina ba Congo central ka bongo. Donc moi voyage moko ka ya muke bana mai ba weleli bon. Ba mbote nyonso na ngai pa ba auto ba longwaki wana biso ba auto tikali wana. Bongo yo moko to za na producteur. Non, Mikolo donc né na travailler boy vraiment ngamoka. Au futi ba mbongo, na futi ba mbongo. Ndé pe na yebu. Ndé na yepe boy ngamoka. Te me faut ba chao point. Nika kocha point na ba mission baza Kinshasa. Voilà, mingi donc dès tu vas venir biso ko damboka Willy Musheni mot de passe à banque donc toi na chanson moko boy to yemba. Ouais, non tu qu'elle me ouais yemba. Donc to yebanité. Donc nan pe na mona été na yoka kika na matoi. Tika boy, ça me kenda hatina ko. Donc ngai na mbongo na nga na côté studio. Na zape na mbongo na nga pe ya osalisa clip déjà. Donc wana poka na pesa fleur pas vina biso Willy Musheni. Tika boyo na besata chata mo poa. Donc ce qui a otanga poa ye moko menga moko déjà na banda nano po ezate ke non na eloko te mbamo na yeko senga eloko epa na ye. Zomo na déjà funa za la jana mo eloko ye mo sentir déjà que non motoyo azan avenir. C'est ça. Ye mutapesa bato basali eloko te bon. Voilà. Donc na déjà na studio pe amukete na ndia ya. Ça pas Jupekis. Voilà, on travaille à Bidin. Naïmo Jupekis. C'est bien, c'est qu'on peut être paquet. On a bêta générique, na 3 titres donc. Générique na 3 titres. Donc on a chanteur animateur. On a animateur te. Ngamoko na chanteur animateur. Donc quoi Babil. Voilà. C'est bien. Congo. Congo central donc leader qui fait mon timba ya royaume qui fait mon musique ya Congo central. Poignée za royaume. Bon royaume qui me fait mon déjà roi déjà mon konzi. Alors tel que nga déjà na botama jata na botami na 1810 ba pesanga déjà combat qui me fait mon c'est le roi déjà ya ngwana donc tout ça la royaume dans le sens toi encadré ba prince ba princesse ba reine ba roi mususu ba oya la future donc tozana bango posa ba guerrier combattant ba samouraï ba seigneur de guerre ba ngoni surtout bazana kata royaume. Kuna bozana ba chef coutumier. Ouais ba chef coutumier ba. On a moi chef coutumier non moi baptisé là que moi album. Donc ngamo na chef coutumier. Pour ngai mfumungungu ezandenga. Tika boy. Mfumungungu wana wa mbanza mungu wana. Maseke wana. Ngai ndeza pa na do bukibukunzi wana ezande pa na ngai. Oko beta pe lo mo fe boy lo mo fe bossa bota e comme 20 pèse.
Et voilà. Wana makambo na biso yaka makambo ya matita zamba. Nzamba pesa. Te, omoni nzamba pesa pouvoir na ba matiti nyoso to ezaka na zamba de tel que ba kiso to melaka. Ezala ngo ba nzeta zamba. Ba sala ngo comprimé. Alors ozape na pouvoir a koloba na nzete soit makasa moko boyeke non. Traiter les pota ya ndeko kingandi aussi makasa no lo biango papa otena pota na pesini ouais donc de ba kimio na Luanda bokolo ba peke kuta nde baza ba déjà quand tout ça la wana déjà quand tout ça la wana na bango de ba liembongo na ngabo et c'est là qui déjà bombi donc bango de baza wana partout ba okende so ba sali musala yebaka ke mbongo na bango e bandokima nzombo na nzomboka voilà voilà donc botolinga nzombo seke yo nzombo kaka sozo dambe en tout cas merci toi qui est vraiment bien et là et pour nini oya tepe na kina ngona no okotape na orchestre minene otoka et tanta ote bon kokota na orchestre minene c'est bien bon mais kombo wana déjà kozala kimfumu jamais na kozala et pas mutua ok ba kombo pesa ma fumu déjà ça ndeti boye le roi vient na biso le roi de la forêt azora déjà azadjana ba kombo wana ok donc le roi de la forêt déjà ou ranson déjà azadjana ba kombo wana donc biso sko tant to botami ba mo kimfumu ba peso de aboko donc ba ko konzo donc na maman na charge donc ya famille wana nyoso tout ya royaume mobimba za pena donc talaka Rome taza préparer nga malé beti mon code ya pesa bon code minene wana osaki code ya te bon code eza na ngote ezaka nde musala kaka ok musala tongo na kebilanga poko na ye obeta ndule nanga oza a part musique osala rapemba mais oui na sala bilanga nanga c'est mon conseil ouais na bilanga nanga na sala ba koko na ba tika boy oui na zana ba etana ngai donc mukolo ya mbanza ngongo oh benga biso ko vanda pena ba zwimbisi na mai ba salelo liboke tika boy c'est que faut ba bukelo malala na nzete na plantation nanga memina ba bukelo ba koko ba bukelo manioko ba bukelo pondu wana na bilanga bon na Congo central so na bilanga te bon c'est que vanda kuna te ezaloza ministre ba député wana provincial ba na bilanga donc to bomelo pena ntaba pena to kati naza ko na ba image na relax pena ke onu surtout ba ntaba nanga donc tango za so ba mikili so ba je fongwa voilà so ko za tango ba bengi roi ça dit faut za la ba ngulu na opesa ba mabata ba meme ba mabata ba soso yango zo somba ba instrument ko donc naza nango yango pe mabata na ba ninyo voilà donc c'est un peu ça mais cela n'empêche pas que non bato balingaka na wana na charge na fumbo za rabo onde jo mystique ba ebona capage na so na bika ke non bokende déjà sili on a eu tika bino ke non to zonga bozongi déjà sili so bo bokete so na bika bokete bo sentir mbule beti so la mona pela ke bato fu balala nani o sentir pela ke mbule beti ni boyemu bokete bolali ale lobi na ngwa ale lo fo bokende abukei ok. Vraiment, Simba, et ça l'a vraiment bien de tout ça. On a un artiste qui a bande à Mboka. On a une innovation à Boye. Ah, on a une économie sur Bana. Donc, c'est voilé fasté. Et ça, il y a un quatre orchestres. Il y a d'autres dépendre quand on a un orchestre. Et lorsque ça a défaut, on a charge. On a beaucoup de coufé là. Obéla, lianze kotayo. Ota pandicite. Au coufé la moi, on a bota PA. Nyo sera na charge à prise. Wana pena ba. Mutu faut ça rendre loko na moro pembeni atako tu musique ezo sala mais et loko mo faut ça la pembeni et daka. Oza na moins de stress à tous en orchestre mutu. Oza vraiment moins de stress. Et ça il démora bien mais là on isko oyo yo boya parce que to entre parenthèses musique to ya nango. Monde oyo boy biso to baka oti mboka. Aye. Mais non, mon manière na yo, na sens ya réflexion, ya ndé monter na ba quinoa. Pour quinoa quand ça remonte soit outil ba Congo, Goma, Mwanda, outil mboka te aye. Ok, to biko sara kuna pena ndé bato bazana tête ndé bazara.
bino so boye ande bo mona biso to timboka mais biso to ka sasko bino de boye bino de boa ba yuma et là on y ko ça na bato nyonso na mususu ba bazana ba ide mo ya bongo bon na bato ba konza za ba villageois donc na bato nyonso to bazana ba ide wana surtout bito ba notanga déjà ba Viking Kester ba uta ba boala papa Wemba ba uta ba boala so tali ba vena biso ntone ba uta jiba uta boala voilà so tali ba vena biso defa po ngasko naza na yé pena ko porter donc to joana ya vena biso defa pour le seul leader o uta Congo central abima a brila pena le quoi defa o bazate alors tant mona ki absence ya vewana senga ki biso photo quitter Congo central to ya pena na kisasa to la kisa capacité à musique à Congo central. Alors, bandeko ba utaka ba mboka wana ndenge ba kino ba lobaka. Donc mboka ils a récolte de formation. Ouais. Pour kuna nyonso eza ya passe. Ndeni. Passe c'est-à-dire que avant ozwa 10 000 francs. Muto kabelote. Muto kabelo 10 000 francs. Deba bazanga ba boulevard ba senga. Muto kopeso 10 000 francs. Tika boy. Il faut que tazamba peno luka oye na marchandise oteki ndo 10 000 francs. Fumu tika boy. Oui. Donc net biso to kaba ba 3 000 francs muto pe ay biso mais 3 000 francs na côté mususu kopesi mbongo na ezambongo à 2 jours à biloka olia. Posiko azana fufu, azana mafuta, azana kwanga na ye, bakoni ezali, soko pesi 3 000 francs, alors que le kaka poisson soit le kayabu. Mais oui. Mais oui. Donc mutunyo surtout moi si to mobile au santé pena bana basi ameni ba manioko kuna tetana mai ba bassin ba nini. Vrai chéri faux chéri na mboka zalaka te po ana mbongo na ye. Tika boy. Mais oui. Autant moi si musu asali ta musu azana 2 sacs ya ban vert à Madesu. Bon, ah Madesu ça combien combien? Il y a combien? 3 000 francs, 2 000 Ouais, 2 000. Alors il faut des ban vert on est ko ça ta musu 5 000 ça combien? Donc so benga muta. Obenga moi ça na faux chéri. Arozo yo ateki apesi mbongo yo mtu vrai chéri mais atindi yo. Voilà. Mais il faut chéri. Na ki vrai chéri na yo, il a teki ba Madesu wana atindi. Donc na mboka faux chéri za la raté. OK. Vrai chéri pas za la raté mais vrai chéri oyo nga pena na keboye tant que roi na kuti ka za na Madesu na ndaku na ye azana saki ya nguba na ndaku na ye azana ba kwanga o bato ba kolia lobby ba mbale ezali. Oui, ba vrai chéri ba mwana. Donc biso na mboka kuna travail de travail même ata soto bandi répétition na ba musicien c'est que soto bandi 8h ti 23h travail na travail bon yo olia mbongo ka pete boy ka ke no prise donc au travail te faut travailler faut travailler donc esprit wana pena ya ba artiste na biso soko il faut gagner ka ouais prenez l'exemple nga awa qui prêtre zate malgré ba tchatche o mais qui prêtre nga ezana université ezana université ko biloko zana ngo soko zala kia 20 chéri voilà 10 na poto voilà de na braza te donc ba chéri o bien wana o ya bien na ndenga kitoko boete ba o ya bien na ndenga boulot donc na ndenga bien ba chéri wana so bazali Rosie Gucci wapi yo ngala zala nga wana donc wapi yo télévision ça passe à bosso na ndenga pembete na ndenga kitoko te mais na ndenga musala na ndenga musala ndeti yo déjà boy mama kapashi ndenga standard nga tala mboka na gagner ka voilà déjà boy déjà peut-être na ndenga mboka pour déjà ka soki ata ba photo apamba de jozo kanga moi c'est aboti bébé na yo kanyi photo musala déjà ngwana musala déjà ngwana tant moi si moko boye azomema musala na maboko si omoni mutakozwaye facilement te que non amema na mbetu na ye tika boye mais oui Rosie wapi tata maloni luka ba chaba on bosoa donc soki moi si ana facile à rejoindre mais tant na roi fona yeba ko étudier mutu moko kotala boye ko yeba penser mutu kozala roi ezepesa mela na mutu nyonso te OK donc famille royale so ba bengi oza na famille royale roi pe atikaka ki bokonze pa ya n'importe quel mutu te na famille batalaka ouais au sens batalaka déjà ba bia oyo bikila ko
Bon, ce qu'on va préparer on dénine. Tu revends boy ba beteli au secret moko boye, ba talio pendant 3 mois. Ah, et bimi li bandate. Tika boye. Mais oui. Ah, ça va. Ah, ningeza boye. Photo qui n'est qui ça. Mais bon, baluki na simanda ko bobo komi qui ça. Mais si quoi, mukolo na tanga sali obongo, atali pendant 6 mois ayoki on pas mutute. Ah bien, yeyo. OK. Tous en bas stage. Bata biloba loba boya na liboso ana. Tous en bas stage. Na mona on peut pas konziko. Voilà. Bata wara mutinyo sote. Ya pasteur John aloba. Toi donc toi na ba stage to sala kawana. Oui, pe pasteur John. Ouais, pasteur John Coutu donc ko bo salate. Ça va. En tout cas ndenge balinga pasteur John. Non bon sa place donc ndako za munene Coutu donc talaka place roi Vandaka. Donc ndako ezali chambre. Comment te ke to komi kuno mission na Braza. Ah te. Bon pour na osala eloko na pas mutu batala ka esprit na ye. OK. So na tali bona bia oyo aoloba. Déjà tant on lobby déjà et petit faiblesse koto. Et bomelio déjà. Comprendre tactique les arabons. Les arabons ouais. Donc jamais ko dévoiler ba secret wana pas mutu ayebité. Ndeti nga mutu azana miso soka talinga boya ayeba jake no oyo azaboye. Ana mobilo. Josa miso. Au mona de soit la mise sous des autres talibos le déjà que non ça c'est qu'il faut monter mandomas qui s'adile en sengelambele qui s'adile comme ça qui sala funtuka wadia mkufutaka nitu kemkaka wa mina kemkaka wa tabula kengamba takane bada mumvuila zundun suni sote biisi abedamo descendant de Simon Kimbangu. Ah oui, il est raté. Comment on a bilo na boda nzoto ngama pa na nga princesse na bandenge na nga. Au monita on a côté déjà awa. Déjà awa ngana déjà esprit déjà ça. Voilà. Depuis c'est déjà donc moi t'es en bengi ngamba mon ngaye koto to kutani facilement. Ouais. Les athées ba acrobatie on monte na européen saki. Exact. Je sais que déjà so que simba kité ngwa mona ke do simbité. Déjà boy déjà pepel. OK. Donc tu vas observer. Ya moni ba tout ba zoraté. Bon mona déjà yete oye parce que esprit wana siko moni ba kino ebele bazara na honte voilà ya ba négliger mona yebo mutu mo ka ba bandi ba bon moni siko mama ka pache kokemba ya kini na kokemba ya mboka eza différent nandeni bon omoni na kini awa okozala okemba mais wana facilité mutakabelo mo eloka kolia wana facilité mutakabelo mo $10 wana facilité mutapesi pe to ya na biso na Belgique atindeli bon mais kuna to wana yaya moko na kina ndeti ngaboye na zata na yaya na poto te donc ngande no sa l'effort na tinda bana na poto. OK mais oui. Donc ezate ba tchatche oyo be fort perso na paye na balinete tchatche banini donc ezape na ke ngamoko nde na bimisi mbongo na ba facture nanga donc so mutu moko pe azawa quand pota na ba kinya mutapoto ateka bilamba na ye so abengi nga na paye na ngai. OK. OK. Paye pena po talaka ozala roi et senga faut la propre aux exemplaires mutu déjà tant quand koya boy ana yebanité mais surtout ni moi la mai na nga yebisa place nous na comme les grands leaders artiste boy ondenge ce que ba mona nga pe on dirait na différent boy na bango donc ba réponse danga na façon à se comporter c'est un peu différent. Voilà, changement makasi donc. Ezapena. Mutu asimbi papier na ye abwakineka ndenga lingi ameli molanga mai pa biso za bongote. Tika bo. Do soza na matiti na obwaki bongo ba ozwayo. Ya na mbanzangu ba kango. Koloba boete. Na mbanzangu ba kango. Ça va pas changer. Ngungu propre za wana pona kolokota ba déchets nyonso wana tu. Ngungu propre. Et alors ka kin bopeto la biso. Voilà, kuna sko ngungu propre. Donc au monde a été au full moi eza côté quartier mo. Ya wana to kanga ba kanga bino. Kuna bourgmestre zana. Kuna osafana ba bourgmestre ba chef ya. Wa biso te biso kuna to wana chef de territoire na biso ate na biso na pesi mbote. Ko ndo sa mamba bongo pena. Po o ba te sikande. Ba changer mususu mais ba continue biso le roi ba ba kombo na bino pe ebungi liboso ya caméra ebungi liboso ya caméra voilà mo soutenir ba artiste na bino
Donc moi na pesa bino bambote na musique ezate. Ya mais vu na biso. Banda ngo poto ane oyelo kwa na mboka. Donc siko na na mboka. Te apena na mboka. Apena na mboka. Ona mboka. Pour biso kuna so à partir à 15h malili bandi. Malili do soko oye kuna faut ya na ba jaquette pena oya bien. Kolo aboite ko. Ndongo zaboul. Faut baxelo comme likolo. Na banzango. Biso so ba climatiseur pas matin. So fungoli ka fenêtre boy. Climatiseur ekota ba mon peuple. Ngunga sate. Azate. Loba ya ba mineur, o ya ba majeur, te po ya ba mineur pe moins 2 secondes pe moins une semaine ka kufina na malili yo moko. OK. Mbitire kuna pate. Na rien. Ate. Mbitire oye bien. Ouais. Mais bien. Ouais, donc viens à biso le quoi donc ça réalité na presse. Combien les airs? Eric Mwamba, boss Eric Mwamba, il y a agence de voyage. Vous allez à Mpanzona. Donc, non, on est dans l'andaka, moi, Salangaï. Il était à Kanda. Nani, c'est la magie. Ah, ok. C'est la magie. Bon, il était à Kanda, Talaka, na moi, na Moko Boué, na Moutou. T'es meilleur à Congo Central. Donc, yo, le cause à Congo Central, il faut Moutimba Outi, Congo Central. Donc, Naza Suko, député national à musique à Congo Central. On a eu voilà, donc non, il y a très bien placé Zali. Ola la pena très bien. OK. Fumuto que non vraiment bien ce que préparation des années album les années à part il y a Willy Moucheni. Bon single les a maxi single. Les a 4 titres. Donc générique soit mi balé. Bosso bimato ça déjà bleu so bimisa. Bon, ngai vraiment bah oh ya liboso wana ezala ki enregistré te les ayeka na travailler na bomba na travailler na bomba alors sikoyo nde na ye penani awa po kuna na Congo Central ba studio ezali mais ya qualité lokola ya JP Kiss ndia ezate alors sikoyo lokola na mona ki eza album na ngai liboso ya vie déjà lokola mwana na ngai liboso na wabota do funa bote na ba condition moko ya bien pour na sentir que na avenir na mona nga avenir ezali donc c'est pour cela na yaki na kota na ndiaï na betara ba chanson na ndiaï c'est $650 enregistrement moko na ebiti je sais que ça pèsera makasi alors déjà soki par exemple na sali ba dépense en ndengwana pas venir na biso Willy Moucheni c'est que déjà na contacter déjà donc na contacter na déjà mais na ba artiste nyo surtout wana Willy na WhatsApp te nazata na numéro mutu moko te awa mais kana otinde na lukelo ya Willy Moucheni ba ono spa ya Willy Moucheni ya Willy Moucheni capacité TV azo lukayo na sur na otinde lo d'ici la numéro na voilà donc na batunyo surtout awa c'est pendant que petite sœur capacité mutatinde linga pour na chant OK donc na batunyo surtout aba grand prêtre na numéro mutu te mais soki mutu moko ba beda shubazawa voilà ouais abeda chou na diembelite na molaka déjà abeda chou souteniraka patron bogos patron bogos vena abeda chou artiste qui fout mon timba du Congo Central Venezuela Kotrazal na bakinwani kuna donc leader qui fout mon timba yefena awa na kisasa dans le sens que na enregistré son donc nzembo na nga liboso moko titre nango identité wana ya Willy Moucheni deuxième chanson eza Bilé à l'os wana na kombo na onte nani troisième chanson ezali La Rose Noire voilà wana pe ezana na mutute donc wana eza ozano bato eza lokola ba adresse yo pesaki na luki na monite nazoluka yo partout makolo etoboki est-ce que ezali nyongo to pe bolingo nazo ya kose bablo mwande mwana donc identité ba instrument na penya sana yo to sombaki bon ba instrument tout ezanga moko ça va donde naza boye soki mutu moko amonani penaki non ya to lukana onte oto ke no louer guitare kuna oto ke louer combo kuna nyonso ezali c'est bien. Les tigaliga moi disque nanga soki esili bimi moi coup de pouce quand ndenge ezalaka manager l'autre appelle na posa manager donc manager vraiment oya kafu plena donc talaka nde to sala ngo bien
Donc des tout ça la mobile zo c'est ngapena. Voilà donc ba tocha numéro non ba ko contacter et banze ba propagande. Ezali ku tebele ponga mona naza animateur chanteur. Ah c'est bien. Naza animateur chanteur. Ba ko benga ko pe awa donc naza pena pour le moment na disponible pena. Oui bidi kuti to pila makanda mbulanie. Musika zole ntumi ngelengele nunika wandi kisen salazama. Ba bloko mo bongo. Te nazala ngo bele o na boka awa liboso wa wana ezana générique te. Ah chance. Donc o na boka boye mutu. Ndeti o wana po mutakanga ngo eza passe eza munoka mboka voilà. OK. Donc na ko sala pe o ya o mutakozwa na ye. Mindela kanisa kibasi ya Kongo bango batonda mapalata mayanzi na banzoto na bango batonda mapalata mayanzi na banzoto na bango bapusana batalaka pashi alenda talaka mwana oyo alenda yoyo. Ah ça va. Bablo c'est belé onde ata animateur mo do bablo ko animateur bakozwa ezana ngo belé mayi na libanga na bamba yo nini mayi na libanga na bamba yo nini go bambanga mayi po libanga na kozoka donc babloko ezali wana pena wana napesi bango donc bacré eza tellement belle donc nakobakisela bango lokola ya kikongo bakoza na difficulté fo ya lingala ya mari 45 d'âge elongi ezonuna kasi na nsima ezonuna te kaka boye bango balukela ngo melodi donc eza mwa molai moi eloko moko wana sikobozanga prise te te baprise kuta makasi ezali lokola te bwaka donc toye lokola makata solo yesana pondu mama kato tenabi mama kata solo ode ya déjà l'animation mama solo on deva boya au solo bon ça va na longoli wana ya ba grenade pesa ya ezali ya makasi ezali donc na longoli kasi wana so kwa ni ba presse bolinga ka ya ba grenade so la so animateur ena kwa ma be wana pena ni bolinga bon siko te ngasiko ndeti ngasiko ngamoko boye so ka animateur aye faut ça non déjà makasi ponga moko déjà donc ngamoko déjà donc bablo que c'est belé lokola ba mwana kento kabaka kivumu kabenzenge suni ambize muntangwa guteta tadokotolo unsimba nime yakalangwa kutebodi angwa kubampangilu unsimba nime doeza lokola mwana mwasi te eza lokola mwana mwasi azwi zemi akanisaki yango musuni ya kolia metango alingaki ne kobota ekomosenga yaka pashi simbanga libumu pasi amwe yango na sikona lobi na kikongo ndengwana mwana nkento oyoki mwana nkento mwana nkento kabaka kivumu kabenzenge suni ambize muntango aguteta tadokotolo unsimba nime doza babloko moko faut explication voilà mais ba oyiba kaka ba ki bazwa kaka donc wana voilà nous sommes tous en disponible mutu nous sommes Hollanda olingake wa preseke bon Macintosh pena aza derrière oyo a travailler makasi trop donc alemba mama kamango siko ya bisanga sisi ndenge nini mais aza guerrier pena c'est mokudi bende vraiment bon so nga moi ba voix na ngai eza à peu près parce que nga pe na yoka trop diludile baleke mbanzi singa mene vena bisoju na mombafu vena bisoju na mombafu voilà diludile baleke mbanzi singa mene udianga uyukuta ukalambi voilà babloko wana tellement yé pas à la qui ko se référer ali yango pesa la ke nga pe na travailler trop et pesi à peu près bébé merci mwana akri na yeza nini oh mais crinete
Bercy Moana. En tout cas. Non, trop t'es. Ah, mon cri n'a pas na même ndeti Macintosh na iba cri na ya. Pour m'tac, yo vidéo à doyen kala. Génération oh non non tu non écoute t'es. Bon bah écoute les ala nango vraiment. À part Bercy. La génération où il y a baron. Nani ma soit travailler pas Watawana. Hein? La Paul Gawata na be Motebele jo komona. Plata nza. Te wa boka ki ba nakala tozala ki obenga mama lelo yoko madadi dadi wo ezana be mission moni kombo kimi. Ga voilà. Aïe pas boka très bien. Ah ka yem toyoki. Ah nani susu. Nani susele. C'est le bablo qu'on a calé. Voici Diandungu Nyaza Kazikondo Ako Luyuvula Manyanza. Sigato. Ndetu bablo qu'on a c'est le Abouaka wana. Eza bablo ke uta kuna na royaume. Eza bablo ke uta kuna na royaume. Da pesa. Bon. Talaka neza ki to répéter papa eke bon na ndenge se retrouva. Na ngambo. Da bilo musobe uta ayo ya royaume mo. Oh kuna eza ndeti. Nyawazala kineni ama ya zamba komo ya mboka kondoko kaka nakanda ya nyama tokoma kolia ye na mwamba eza bloke uta kuna uta sobe kuna ko sepeli te bo baby siam we simba te so solo li bien te to fina pena bo ndeti bo ya longwa pe na maison mère atika lo salelo te po solo la bien te ayo wenge mana manioko frite wa wenge mana solo la bien te aux uba plan reconnaître système ka ba député Kinshasa chez poids ta ma ministre to mais maman ka pas au hasard artiste na yo malgré ba artiste bazaka vraiment ningo lobaki wana mais biso sikoyo on dirait ils sont un peu différents. Ah, c'est bien. Ils sont un peu différents. Tu es où tu sais quoi être. Voilà, voilà, parce que son do umelia wa du vaccin. Le quoi il a fou mozoate. Non, zoate pour ceux déjà naza infecté c'est que royaume baby. Ah, c'est ça. Alors royaume na étant que roi nazaka na ba conseiller belé. Donc conseiller ndoki fazala ya magicien fazala mais oui. Tikaboy. Oh. Mais conseiller Yandoki Fazala, il y a magicien Fazala, il y a marabout Fazala, il y a Nyos Bangotu Ndumba Fazala, Moyibi Fazala, donc ba conseiller wana Nyos Topo, Moyibi aya soto mutayibi na kati ya palais royal. Photo benga conseiller o Moyibi aza professionnel là ba Moyibi, yembe mpokota la ki à côté la ki awa. Donc ba trace pas au Rosala mutalata ki numéro 45, 42, 43. Donc Moyibi déjà on attend après ça conseil par roi toye ba jaga non c'est que muto to kolanda ina mboka kingande do roi zana ba conseiller belé ndoki déjà tant to sentir que non mutu moko bo na kata royaume wa boye tout ça yo yaka non tala non mutu yaki ana sina ba genou na ba sina ba genou do to komo fuye siko bata ba genou ba genou ndeni te kasi bandoki bazana ba sine mais oui. Déjà bo soki oza mutasike tant que ndoki sona na quartier fona tala jabo na bia o azandoki o azandoki mais soki sini na yena o ya biso ezande mote mo eto za ensemble ezate ya on va na famille faut mutu mo pesa afungula je pour mutakota voilà pour mutakota bandoki bala bongo le sko biso ba roi tozana bato wana nyoso tout pembe na biso prophète no mo boyambata bon ba prophète à part Simon Kimbangu Fumu Kimbangu ba prophète ba tuzana ba ba prophète bazate ya solo na ndinga mabete ba prophète baate bana posa te ya solo pena bana po bayaka mbongo kutu nanu te mais bayaka kofungula misu na ngamu na biso bayaka pena ofungula misu na ngamu na biso oye pena beti afungule misu abanine komona bosko wana oza prophète ndeni. Oh, donc nous voilà savoir Jésus boza. Faut fungoler misuko. Pour tant mususu pour mona moto très bien boye, senga pour misusu faut fungwa masiko. Yesu azana monte. Je crois que ça va trop gêner 4 jours, 5 jours là nza. Mama soko gêner za lisumu, ko gêner raté. Muko mususu kutu donc so nzamba siliki pena makasi tango gêner bongo ko kufa. Mabe.
21 jours babeta eza lisumu ozofinga nzambe nzambe apesi biloko na mokili bato balia ale sikoyo tobanda kotikaka kolia yango tovandaka nzala boye te koprive nzoto na makambo mabe me na biloko kolia ta mais oui koprive nzoto na makambo koprive nzoto to koprive lia na biso pa mama donc lia na yo koprive nzoto eza ndenge nini ndeti ngaso na bike na sala jeune na kolongola bilamba nanga oyo na sokoli na lati bilamba oyo fona sala jeune na kozala place batu bazate po eloko nyonso to ona omona epesanga lisumu matoi nanga na kozala place moko teke na sala jeune nazoyoka batu bawafinga na kuna mama na yo déjà lisumu yango wana ekoti pa na yo soki kutu jo balobi likolo kutu ezaya kosumuka bongo biso bato pamba na sa mabele oyo pardon nini oyo kosenga po likolo wana elonga na masumu parce que vieux moko grand prêtre moko satana uta kuna pa pire viet nde babwaka ye na sa bongo siko kuna siko boyo siko makambo nini oyo kosala pena oyo eleki ya pire vieux wana sala kuna na likolo donc bamasumu oyo osalaka wana ezalaka ngo bapoussière mwa so bakangisi yango batali boye pa meme 2 grammes 3 grammes donc offrande du prophète pour bakanga jeune donc offrande mingi soki olingi okabela bato ndenge wana il faut kendeke ta mosusu na baorphelina o soit oke na bamboka bamama wana bazalaka bamikolo okabela bango mpe mbongo te osombi kafe sukali mwa elamba malili donc nde bapaster bazapesa mbongo moko boye mpona bakanga bambongo na bino moko mususu sutuka boye mbongo wana pe ponga pe so kabelinga mbongo mobo na santike kuna omona pe bakokanga ngo singa mwindwa balingi yango pena boye pa afandeli yango bapasta ka wana omona ka wana ndenge asali bongo donc ekomi pena donc yo chaque le 30 okendaka kaka kuna ekende obalanaka na mbongo wana ezalaka bongo doso ngo kabela pena ba ancêtre pena futala ba mama wana o azaki ko pese pe mbongo te ba koka ndeti ba avec ouais biso pe to sala soit to sala ngo mais to pesa bango mbongo te bengi sabango ndeti na fete za na royaume to bengi bango baye balie ba pesi bango bilamba ba teli bango provision biloko mosusu kolia ba kenango. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est un peu ça. Mais, Fumu, dans mon photo, j'ai sous moi émission à Vozonga. Ouais, pour mes attentes. Il y a Spirit Tutukara. Voilà la musique, hein? Voilà la musique, voilà les bandes. Voilà. Bangangabele va bien en balika. Parce que le roi est chrétien, n'est pas bangangati. Ouais. Yo za croyant na yo, les gens qui gagnent. Mais ceux qui pena que na balu sambongo comme até, on a l'ingati. Mais na monyo za ba sagesse belé. Et kokyo la msape bandeko basi bana ba TikTok, on a na TikTok 2 heures du temps. Voilà. On a TikTok, on sani, il faut que le tabilanga. O te kata ba perruque, o te kata ba jean, mais batana nyonso intimement. La monyo za la sagesse ya kula msama mboka. Et ça vraiment bien siko message que les amis poto kota na machin. Ya munene ya rafumba ezake ba mélomane nyonso tout balinga bonne musique. Artiste nabino député national la musique ya Congo central yeyo. Dans la outil Congo central na ye na Kisasa awa. Donc mutu nyonso tout abetaka guitare. D'ailleurs ba guitare nazana ba guitare nazana ngo faza 7. Ok na bango. Toke na bango na Congo central. Donc oh ba na opesa bango place to kokutana. To kutani po na wala. Ba ben hana numéro no to chat. Na numéro na ngawana. Na opesa la tete. Na pesa numéro 089 plus 243 89 73 88 203. OK. Donc plus 243 89 73 88 203. Donc vous avez la guitariste, clavieriste, bassiste, donc ba guitariste ne surtout mutambunda, drummer, chanteur oyembaka bien. Oyembaka bien. Soko bengi na numéro wana. To kuta na place to zala to menyo na royaume kuna to travailler to y ensemble dans le sens que le roi to na studio ta musupenza ba ko sunga mo eloko to bimisa pe si moi makambo pe ko sala pe chemin na yo normalement voilà yango wana ngande to na ofuma posa. OK, merci olobani ba balandi biso avant to zoyo na donc na bande connait surtout ba yambi biso mingi to lukande soutien na bino parce que mutazaka koka azala raté o to lobindeti
brique oyo ezalaka na se na oyo ezalaka ya likolo wapi esimbi ndako makasi yese rien ya likolo jo brique lalu brique ya ndako esimba ndako eza ya likolo to ese donc wana vraiment natikeli bino exercice donc brique po ndako eza monene ensemble ba brique wana nyonso tu oyo eza na se na oyo eza likolo wapi esimbaka ndako donc biso sikoyo esenga ensemble ya ba brique wana donc wana réponse to pesa ngota mususu to pesa ngomba la sima ba komana se bo komana se mission na bo commenter donc mingi vraiment ba mbote pa ya boss Eric Mwamba ya agence de voyage boss Eric Mwamba ya ngwana voilà boss Eric Mwamba vient nga Willy Musheni koda mboka na futa déjà $650 ya studio donc kala mingi pété na solo la na réalisateur auto sans clip. Le clip par rapport à chanson de qualité donc on a évité ce clip na un solo la soki simba to beta ngondengwana donc vient nga Willy Musheni déjà koda mboka mo dépasse banque donc to sala jaba makambo par rapport bana ne surtout à Congo central leader na bino yeyo na longwa ekuna na ye ka de butinde ngai de na osala donc maman Nzuzi Alphonsine ye wana kimfumu ye ni mtabota pena bo garçon oyo maman Nzuzi kimfumu Ria Ntimba Alphonsine Nzuzi Stani Sengele ba Julia wana ba lifa pona na bana ebele ya basi tala mfumu combien on a faisait 27 les sili pegati osana bon maman donc bon 18 maman te maman bon pour le moment c'est tellement roi za na maki za na maman te maman zate mais papa za papa maman zate voilà merci beaucoup vraiment na bande konyo surtout bolandi biso merci na kapashi na ya minga yo disposition baso maman taba moi madesu moi nini moi babakala ba marché wana ba wana ngana za fois ba Congo ils aussi la fort naza mieux placé donc na benga ga royaume nanga mobimba ba ba ye awa na moi ngaso na usiku na kota kopa fufu oui yo zakuna suka na G makasi futa ka ya rosarana te yo ndo za boarish bato nyaso balingi mo bilanga mwa nini ba te ngana na mabela nene donc so to libito mesura on ki sasa o eza mote te kate to pesa ande mutu azana makasi ya kosala sali Université Congo ba tutunyo surtout ya Université Congo bazana mabele na ngai biso mtopesa bango espace basala Université Congo non batonga pena voilà soko yoka Université Congo basala pena batongi ba étage na bango za wana pena sabilanga boye opesinga topesi au place sa bilanga makasi na na okenda na makasi soko okenda d'ailleurs ko ozano te onga au place nanga au place po eza déjà donc ozomona kuna te do foi bakanzela oyela kinzela ozongela tika boye mais oui te wato solo en privé on les a wakati ok natikelo plateau merci ba onyo so balandi biso o azana mato ya koyoka richesse yango et Congo central ta bomona ngaka na kumi aya konginda voilà kisi yango tozoke de kuna omona ba terrain za wana to sa bilanga atukanga moko penda na olona pena ponduje matembele et à koto pour la nzela nde biloko bebaka wana pena ke bakonzo bachaka abaza bela mitema banzela nde loko mo bozana ngokuna ya osana makasi bablo musuku to ay komata ndeti par exemple surtout le bindeti ba tomate ku tuté ba ndunda moko ba benga on est fraise té ko bachaka ngona katsa ba ya vert wana voilà po ya boye facilement so bo salango kuna e kobeba na ngona nzela donc kuna ko tomona bato ba walia na bango te ba wapikola ngo ba wabwaka mais oui mais motuya déjà 1000 fois moi bot moko boye na mona ngo place wana na boye ko to somba ngona bitena ko pesa mbongo na boro na te tika boye kuna eza ngo fele na kota bona piko na liango za 2000 fois to 3000 na boye o somba ngo des copes ou à surtout ça on va manger pepele côté ça va supermarché to zala nango ko to bien madame de son plaisir approuvé OK là c'est bien en tout cas ça mbote na batem ça comme central to zala Darly digital le réalisateur on changer plateau comme ça to mettre ta deuxième masou OK ouais donc
Papa Lutumba fala que tika loyoka qu'il faut montimba par rapport ndeto yembela ya Willy Musheni 00 243 code mboka mot de passe à banque. Na ba fête na porte d'entrée basenga ka invitation. Na ba frontière liboso kati ça passe pour ton pays identité. Na motema na yo Willy Musheni na la kisa nini ye pour na traverser frontière motema na yo ye. Yo bois qui singa loko la fête chero ya se converti na christianisme asala qui avant et comme il est passé bolingo pesa kinga na devoir lokola ya ponge tana sengite suka suke kokomela na ba fête na porte d'entrée basenga ka invitation na ba frontière liboso kati ça passe pour ton pays identité. Na motema na yo Willy Musheni na la kisa nini pour na traverser frontière bolingo na yo yo bois qui singa lokola fête chero ya se converti na christianisme asala qui avant et comme il est passé bolingo pesa kinga na devoir lokola ya ponge tana sengite suka suke kokomela Willy Musheni koda mboka na frontière motema na yo nalakisa nini passeport a bolingo yango na simbi na maboko Willy Musheni voilà donc moi parti wana kande ezaki pena nécessaire et comme na mato ya Pierre Vieux grand prêtre Willy Musheni koda mboka boss Eric Mwamba ya agence de voyage en tout cas pena ba mbote belé pa ya Fumala Kunlandu Kilembanza ou donc yende à partir à Congo central kuna grand coq yepena le grand coq ya masolo tozawana à part wana sukona générique nde na bwakeli bino susu moyo loko moko boya muke donc na betaka pona obeta mingi te onde na walinga te bayiba mama leka pekisa kangana tambola ka loko la libata na nzela Mama salaka yerere ya kanganga singa na loketo na de forma bande koyo kandenge zodenda kade donde de wana na générique les alliés en tout cas ba bisou belé pas bande connaît surtout bato balingi ba commenter donc Darley Digital yoana artiste na bino le susu abeta moi eloko wana ndenge zalaka bolingo komi otambwisanga bongo nakanisa kionde tokosilisa parcours yotikinga olandi moto oyo anginda yo bosani bapasi nyonso na mona pona yo Willy Musheni ngawana leli natikali na mawa na kati ya motema nanga dijiba mpema landri mbala dajo diji wana nasi na oleka Capage TV. Capage TV.